famille à maman chaque boza unité. Ce n'est pas dire si maman Olive akoya, maman Denise akoya bokabwana. Non. Bota la bana batikali, bota la pe mobalo azaleki na maman chaque. Bokanisa toza na bolingo to kabwana te. Na sengi bolingo. Bon, on dit toko loko lo ba maman Denise te que non so ki asalini te mais maman Denise a sungi biso a pesi artiste neni ni ya uzula ne fils quelques soins mais ce que place ngonde oyo ne atindi biso to moni que non HJ eza hôpital moko ya munene parmi hôpital ya munene ya Kinshasa HJ wana nde maman Denise muto aponaki a pesi biso maman Denise azana problème te mais nde bangonde balongole 3000 et puis na âge ya maman Chako kolongole 3000 wana to éviter est-ce que ba katata ki nerf pour parce que linu na nerf et sangana tous les plateformes où ezalaka basangana baluka esa la solution ya bien na ba mikolo na ba leki basangana pour ba solution et les bien to ba problème la polémique to li pe ma le canon so bien to boyo ma mbongo boyo pa mo ta ba polémique pour rien les autres boy to ça la même sous Pierre Tombal de Machako to boy to za la besoin que non na ba mbongo bato ba ko sa ba cotisation ba sele ma mbongo Pierre Tombal ba plateforme ezebele ngana na PC na sana ba dynamique na sana ba plateforme ebele donc le roi yaza mon compte na biso ba sa organisation eleka bien ba sangisa pena ba ndeko nyonso ba sa organisation eleka malamu to ba suba ima pesa la bien te polémique ça na ngelo côté déjà mutaza nini akufi na koloba na bino boseka bosepela po ye azalaki moto ya pesa elengi ye azalaki moto ya kongwenya ye azalaki moto oyo azalaki kosepelisa bino kasi lelo tata na ngai apermettre ye akende kovanda esika ye azali kasi bolela na bino kutu te boyeba ete mama Chako akufi te wana nalobi na bino ya solo azali epai ya tata tika ete esika yazali molimo na ye pema na kimia ngonga oyo kutu nazali koloba ye nde azali kolambela bamonze tata apambola bino Valère, je vous promets, la fondation organisateur dédiée bismo uniquement pour la presse. Donc, tu as besoin d'accompagner. Allez, notre côte n'a pas bon, là c'est un signe bon là-bas. Nous avons un programme sans coût de ni nangai moko. Na saline maram na ndenga nanga na presse. Tu as besoin bis na bino fondation bis na ye. Tu as maman tu as tiré la dernière des mains parce que c'est ça on va organiser. Oh ya gouvernement peut-être na ngati mais ngana organiser na ndenga nanga. 500 polo et la pour la maman Chako. Bomba liboso. Ba yebi nga mamna lo ba yebi. Maman qui là pour faire que je fais 80% seul. Et tu as 20% et créer un problème. Bayat. Ah, ils ont encore. Il y a des moutete là. Soko lié baba. Moutete là qui m'a fumé. Gorge et kanamayo. Rolandaye. Attention à mon amour. Donc nzamba pesa ki biso mama Chako nzamba kamati molimo mama Chako biso tout zaka ka bakufi lobi pe to kokufa. Mais toi baka ko honorer baninga. Na tango apasi lelo ezali tout mama Chako lobi ko za tout na biso. Soki lelo to sali makambo mama Chako en désordre lobi pe ya biso pe ko za en désordre. Yango ngai en tant que rassembleur en tant que mutu na bundela ka amour du projet intérêt général na ye na ba association nyonso pour na représenter famille pour famille ba ko sangisa biso pour to la commission pour que l'état ba mona biso que tozali vraiment unis pour que ba honorer mémoire ya mama Chako ndenge to honoraki matanga ya mama Iwaso na ye bisi ba artiste comédien nyonso bokabwani za la te tozala peser tozala na bolingo to finga na te président Massouma azali papa biso pe tozali bana mais artiste azana agité l'artiste n'a pas d'âge l'artiste n'a pas de sexe l'artiste n'a pas de fonction nous sommes des ambassadeurs tozala exemple donc ba mikolo ba reconnaître biso nde to reconnaître bango baloba te comme babandaki bango nde baosukisa baye bako préparer les rêves biso to longola président Massoum na interpréter les associations na ye ngai pe naza na pakosiko chacun a son entité mais respect respect mutuel il peut ça donc toza wana pona osa polémique te pona matanga mais na senga ka ki à partir matanga oyo pe to ko zo pe leçon unité oyo pe ko tika la libéra pe to komi ko bunda pona ba droit d'auteur na biso to komi ko tourner pe ba film patriotique
alternance tout au salima tout ça film na ngote assassinat Moussé Kabila assassinat Moussé tout ça film na ngote Maman Sako toko tourner le film Maman Iwaso toko tourner le film. C'est parmi aussi de l'histoire Kobima ya Mobutu Maréchal Mobutu le 16 mai 97 toko tourner le film entre fidèle to tourner na ngote pourquoi toujours ça mon théâtre ka kindumba moyibi kindoki biloko moko terre à terre. Nous sommes parmi les artistes autour ça la fierté il y a théâtre il y a monde mais pourquoi baninga bazo matabiso to kita pas monter mamabe to welani to s'appelle chaque mutana groupe na théâtre chaque mutana sponsor chaque mutana producteur to welani po batembele balingi oloba maman nous sanzo makaka président masu non maké président masu si base quoi yazali aîné mais il parle qui ça est né comment yazali espère ko sangisa batoté yango toujours dénoncer to na président Elombe Soukali en tant qu'avocat na biso et au monde ya toté avocat ya ba comédien Elombe Soukali yango 11e avocat ya ba comédien Elombe Soukali toté numéro na yango wana to sengi ya s'impliquer pour yende mutaza ko représenter biso ce qui lele comme bato maman Olive bato maman Denise c'est Massoum Debrende ce qui y a sangisa biso mais bato maman Olive bato maman Denise basate tout ça artiste congolais il faut tout défendre l'institution tout soutenir maman Denise tout soutenir maman Olive pour bangonde baba première dame baba maman ya yambo mbok. Merci. Tosengi na implication na yo pour na honorer mémoire ya Mama Chaku. Tosengi na premier ministre na biso Papa Sama Lukonde, premier ministre du gouvernement changement Sama Lukonde, gouvernement ministre de la culture Mama Fourad, ministre de la culture provinciale, gouverneur à ville. Bon honorer mémoire à maman. Ndenge bon honorer qui mémoire ya Mama Iwaso. Na sengi bino vraiment to kuna mama yo mama na bolingo nyoso pour servir mboka mingi. Ko banda jeunesse de tina ninga koli asai musa musute kaka ya ko défendre Congo na théâtre congolais. Merci. Famille Mama Chaku boza unité. Ce n'est pas dire que maman Olive koya maman Denise koya boka bwana. Non. Bota la bana batikali, bota la pe mobalo ezaleki na Mama Chaku. Boka nisa toza na bolingo toka bwana te. Na sengi bolingo. So nzamba pamboli na nzela ya enterrement Mama Chaku. Bosa la moi œuvre moko etika la kwa souvenir pour la mémoire à Mama Chaku. Merci. Je ne suis pas à mesure. Il y a quoi affirmer devant l'opinion que Mama Chaku a coup funéraire, il y a hôpital ou encore il y a un médecin. Bon, toi, à Kana Ramabazate, Mama Chaku, les lots à Zate, ils ont pour tout le banane qui est Nzambe Alingi. Pour ce Nzambe Alinga qui était à table au sali RR, à table au sali Ndengenini. Mama Chaku akoka okufate. D'abord tout le banane Mama Chaku akufi pour Nzamba Lingi. Pour ne pas au la kisa misapi na basongolo umpakala. Mon message na batulanda. Ouais, message o na kolo bana batunyo so ba Holanda biso na ngonga oyo. Esengeli vraiment ko ozongisela Mama Chaku ba honneur na ba valeur na ye parce que Mama Chaku azalaki moko ya ba icône a travaillé na ba génération presque ebele. Mama Chaku obiso tozala bana mike tozalaki kotala ye na télévision ezalaki na ngonga tozalaki ba partenaire scénique donc azo mérité vraiment mingi to lela ye na ba valeur na ba honneur na ye to exclure ba rancune ba intérêt personnel oyo et profiter te na valeur ou encore na honneur na ye. Oseka nini? Yolingi oseka nini mwasi? Ya solo soki bolingi boseka. Botala na bino matanga ya Mama Chaku te. Na koloba na bino boseka bosepela. Po ye azalaki moto ya pesa elengi. Ye azalaki moto ya kongwenyan. Ye azalaki moto oyo azalaki kosepelisa bino. Kasi lelo tata na ngai a permettre ye akende kovanda esika ye azali kasi bolela na bino kutu te boyeba ete Mama Chaku akufi te wana nalobi na bino ya solo azali epai ya tata mpe na bainternet na bino na baetando na bino nyonso ya ike oyo akolinga komona koseka kosepela na Mama Chaku ye akomona ye
tika ete esika yazali molimo na ye pema na kimia ngonga oyo kutu nazali koloba ye nde azali kolambela bamonze tata apambola bino. Parce que moi, je n'ai pas ça conseil de micro roi bango. Bah, il y a des gens qui ont matanga vraiment. Donc, il y a des gens conscient dans ma campagne sala. Il y a des gens qui matanga au lati biloro et golak sak. Et lati ma bé na miso abato. Suneza yo moza bisote. C'est ça. Yo rase ba comme sur lati ma bé na matanga. Ça veut dire quoi? Donc, c'est un message du gouvernement par rapport au gouvernement ni pour la matanga. Bah, parce que maman chako elle est très bien. Bah, polémique est à la tête. Tous les plateformes où ils alaka. Basangana baluka esa la solution ya bien na ba mikolo na ba leki basangana po ba la solution et le ka bien to boy ba problème la polémique to li pe ma le ka so bien to boy ba mbongo boy pa mo ta ba polémique pour rien les autres boy to ça la même Pierre Tombal de Macha ko to boy to za besoin que non na ba mbongo ba to ba ko sa ba ko so ba sele mamango Pierre Tombal po to kena na maman to kena na cimetière to mona ba Pierre Tombal ya ba misien ba place ba place bongo eza munene mais on mona ba comédien mais on mona ba comédien kam kebo ba comédien mo ba sele ba Pierre Tombal wana et la sens te bon ba Pierre Tombal et c'est l'autre côté et ça rien mes frères biso sala bi de Pierre Tombal ya Solange Mindono na pour nous écoute biso même pas on na ka moi mongo to ko ça to sala de Pierre Tombal siko oyo icône à Koufi, cotisation Pierre Thomas, tout ça à côté. Donc, on ne sait pas ça à côté, on n'a pas ça la maman, on n'a pas polémique. Mais pour moi, c'est un artiste. L'organisation de Bino, c'est un peu mon artiste comédien. Tout le monde a Mikolo. Dans sa organisation, il faut tout le monde Mikolo. Parce que déjà, papa Massouma, maman chef Azalagi Aye, Azalagi na groupe nae pour na moni ba association Moussouba comme déjà qu'on déclaré tout aux interview à papa na sonzo au président a déclaré déjà au président Massoumou hier azomi bisake maman chef. Là la polémique on a été président Massouma je sais que non Aza président NTTPC président na biso nyonso. OK. Ba plateforme ezebele ngana na NTTPC na sana ba dynamique na sana ba plateforme ebele. Donc aza pourquoi ya za mon compte na biso. Basa ka organisation elle est bien basa ngi sapena ba ndeko nyonso basa organisation elle est malamu to ba suba ima pe sala ka bien te polémique ça na ngelo côté déjà mutaza nini akufi. C'est tout. Dernier mot on a battu l'ingénieur sur la libanda bana poto bana nini. Dernier mot on a vraiment pour soutenir famille et maman Chaki maman Chaki bon ça la bien bon tina ba cotisation na bon tina na famille elle est capé bien depuis que nzamba osunga et cotisation batina na famille par mon côté oh batina ata batini par artiste oui parce que la famille ça va bien pour famille lobby mbongo avec mais il faut ba kende na membre de famille au artiste mon côté à gouvernement à normalement papa normalement faut même membre de famille c'est normal ça ndeko na bango bandeko na bango eza bandeko na bango faut même bandeko na bango ba kende ba mamne ne sosoli pour ça donc akete comme ba polémique ba liaki mbongo pour pasaki boy azala sur place moi ne marre solika na bi nzamba osunga ya man Chaki et kolika très bien que ton homme repose en paix. OK, merci beaucoup Malo. Tout d'abord maman Chako Azali groupe sans souci au biso tozda comme membre ya groupe sans souci. Donc maman Chako groupe sans souci bandi na ndako ya maman Chako. Yena papa René Kimbanti qui n'a fait sembo de place Azali. Donc il bandi na ndako wana. Donc Azali donc net na biso ba membre ya groupe sans souci to famille ya sans souci. Donc moi oyo Azali moi de jouer pas na biso de communauté moi moko choquant. Donc moi moko donc triste moi moko donc ils ont fait sur mawabele parce que sans souci a Koufi mardi le 23 juin maman Chako Koufi le 15 juin. OK, n'habité mardi à mois de juin to le 23 juin to le 15 juin pendant biso to éviter les loto lo bana ngoni. Bon, on mani toko lo ba maman Denise te que non so ki asalini te mais maman Denise a sungi biso a pesi artiste neni ni ya uzula ne fils quelque soin mais ce que place ngonde oyo ne atindi biso to moni que non HJ eza hôpital moko ya munene parmi hôpital ya munene ya Kinshasa HJ wana nde maman Denise muto aponaki a pesi biso maman Denise azana problème te mais nde bangonde balongoli 3000 et puis na âge ya maman Chako kolongole 3000 wana to éviter est-ce que ba katata ki nerf pour parce que linu na nerf et sangana kolongole 3000 wana to éviter na ba mboka misusu oyo ezana ba pays de droit il faut que muto oyo alongola ki minu wana faut arrêter direct na maman Denise azali président Elombe azali azana no avocat
azali juriste ye mutu ayebi ye nde mutu aza mieux placé ya koyeba mutu oyo asali eloko wana médecin wana to dentiste wana. Président Elombe aza wana azwi déjà dossier aza nango na mama aboko déjà toyebi donc nyonso eza makambo ya kolobaka boboye te toyebi ndenge nini tokogere dossier wana groupe salongo mama chako aleki na bagroupe mais groupe oyo eza kola groupe na ye eza groupe sans souci po parce que basala groupe sans souci ye na mobali na ye Kimbanseki aza parmi ba cofondatrice ya groupe sans souci. Groupe sans souci, la minute où on est, il y a un problème. Le président Poudre de Chasse est censé sensibiliser surtout les gens que non boya tout ça la nuit parce que sans souci vivant, maman Chako Azalaki qui vice-président dans le groupe sans souci. Non, et on est dans les bons. Président Mamassou Mazawana, président JP Mamasamba Azawana, président Losanzo Yapakosko Azawana. Donc déjà entre eux, les leaders, parce qu'avant que Bissou Zana nous bangonons nous bamitou wana papa Masumu de Brené, yénem daza président, l'union se bombe na plateforme wana. Les leaders n'ont pas papa Mamassou. Donc déjà baba réunion ils ont d'ici là déjà papa Masumu déjà côté déjà en contact avec la famille. Oyo ine ayoki na famille yango nde abengisa biso akoye seso kipeno famille et lobby boesali biso na na pana biso to sala nini nde bokoye bango kuna na réunion ina maladi te ndenge bato muso abike no azaki na problème cœur ba muso abio no basaki opération ya libele non mama Chako akufi balongoli minu balongoli minu fallait balukele ne fisi ata aspirine pour doser nano ata douleur rien basundoli ye ba ke wela na bango réunion na bango. Donc, tu as évité ceux qui baza je ne sais pas. L'air basali kawana azwa ina parce que ngamoko l'air na zu information na bengi mobile na docteur na bengi docteur yebisinga ke non tozo kendaka tozo ngaka mais lobby azonga kité ba médecin bakanga ki donc c'était le lundi wana azonga ki ndakuté alala ki kuna. Donc alala ki na douleur nene wana ti bango baba koti na baba na douleur wana ti mama bipendo aye ko na ba 14h wana. Merci beaucoup. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.